Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote na miso tu bandeko na nga botala nga. Mbote na miso tu ba disposer attendre na bino pona kotala pe ko mama Eliane Nitu. Allo, bonjour. Kandi na babake. Bana bobenga ba mama bobenga ba papa. Émission na bino ngo bandi pour le mariage. Ensemble, suivant maman Eliane Nitu. Na pesi bino merci mingi de bo disposer attendre na bino pona kotala nga soki na lobi. Allo, bonjour. Na bi bana bobenga ba mama. Ba mama bosa nini bobenga ba papa. Merci de bo disposer attendre na bino pona kotala mama Eliane Nitu. Merci de bino surtout bo disposer attendre. O bo defisa ngai misu pona kotala matoi pona koyoka esala nga plaisir et puis ça nga esoro makasi. Pona ndeko akuteni nga lelo mbala liboso. O ayebi nga te naza mama Eliane Nitu du service traiteur de décoration La Providence. Nasara émission sur le mariage. Émission na vraiment sur le mariage. Attends, je te tourne dans un concept sur le mariage avec maman Eliane Nitu. Donc, nazala kana pour na kopé ça ba toli topé ba conseil na ba jeune o bazoke na kati banda kwa mariage mais ba mikolo mingi ba ebisi ba bité maman Nitu kolobaka ba jeune parce que biso ni surtout ça ni total ki puis na pesi merci mingi na ba ni surtout batala kanga pe sende bo disposer ata na bino. Vivi Colette wenge na yoka ki ya bisinga ndeko mela mai. Olobi na nga mela mai. Conseil na nga babaki na mela kata tema yango na meli. Ah, ça fait du bien. Et le bana monde ko lelo c'est la vie. Lelo c'est la vie. Maman Eliane Nitu, merci mingi vraiment na sa reconnaissante ne la mona ke bo disposer attend pour na koyamba ba émission oyo eza façon ya maman Eliane Nitu ayaka ko dialoguer na bandeko na ye eza façon na nga ya ko dialoguer na bino ndenge na saka boza ko so na senga kana bino ki soki aussi so ko tala maman Eliane Nitu oyo ki makambo na lobi to pe comprendre yango to pe faut pesa moto conseil ko ta na ba commentaire cha commentaire na yo to mo cha commentaire na yo les concernés oyo apesa kinga lisolo na ye akosa nini akotala conseil yo pesie mais oyo lelo ezali conseil au maman Eliane Nitu ayaka nango pona kopesa bandeko oyo batalaka ye surtout bandeko oyo ba disposera temps pona kotalanga wana na pesi mbote mingi respect na Toronto kuna na Canada na pesi vraiment respect mingi mbote mingi na papa mbote mingi na papa nanga Kabengele na pesi papa Kabengele mbote belé tatu beto boy Tatu Kabengele na peso mbote belé papa Kabengele na peso mbote belé mingi penza pa mbote belé papa na pesio papa Jean Thierry Kabengele na peso mbote belé mama Chilombo Wonde la steki bambote na bino yango na peso mbote belé na famille ya les millionnaires Mutombo Dikembe wana mashamu menu respect na pesi bambote belé. Merci beaucoup na bino surtout pour disposer attendre na bino pona otala pe pona maman Eliane Nitu. Maman Eliane Nitu na masona biso ndeto mesana ko solo ngai na bino tokuta na kaka boye na masona biso ya makambo etali mabala. Lisolo lelo na nango eza conseil o na ko pesa ngo vraiment na singi vraiment na ba maman soki bo na ba jeune fille bino moko na ba maman bo vanda boyoka soki pe bo na ba jeune fille bo vanda pe ba jeune fille bayoka ndenge lelo na osola lelo na ko pesa conseil na ko pesa conseil parce que nga ezaka musala na nga ya mabala na yebisa kabino ke service traiteur de décoration La Providence ezo daté de 12 ans yango nde ebota émission ya préparons-nous pour le mariage. Donc l'émission préparons-nous pour le mariage s'accompagne le service traiteur et de décoration La Providence, ça va de pair. Service traiteur et de décoration La Providence ya maman Eliane Nitu so ko a besoin ya mariage anniversaire na yo ou hésiter contacter nga na numéro na nga professionnel 06 15 31 69 90 plus 33 6 15 31 69 90 numéro ya maman Eliane Nitu ngona okozwa ngai soko ozwinga ite salela ngai testo so salela testo na ko répondre yo ou sinon otikelinga message na WhatsApp so tinga message na WhatsApp ou ebisinga na RN na ko recontacter yo na ko benga yo ou sinon on insister okozwa nga kaka na yeko so na ba mama ya biso lelo na yeko so na ba jeune na biso lelo na yeko so na ba ndeko niso baza na kati ya mariage na vie soki olingo za malamu il faut koyoka soko lingo za la bien na vie ya bomoto ya mutu il faut oyoka na vie mutu faut olinga oyeba ba défaut na yo soko yebi ba défaut na yo nde okoyeba kobongisa po ekoma bien
Na vie, il faut moto olinga koyoka reproche. Ceux qui va reprocher au likambo. Mama abiso moko atala nga mingi. Abenga kinga mikolo leki nasi mikolo bomo na manzaka nangeza ka boy. Na che manzaka te ba manzaka biso to chaka na plastique. Na che te pourquoi parce que na pesi mama respect pe na yoki. Mama biso mo abenga kinga na kanisa vanda kana na soda susto pe na alma na bosa mama na bosa mboko zova na me na pesi mbote. Ayebisa kinga lobi mama nitu mwana ngai leki na nga na linga ka yo mingi. Na sepela pe mingi na musalo salaka. Me ya na nga mwasi to bandaki kotala yo abi eloko ya sepela kate ochaka manzaka ya milai. Manzaka soko tia ya milai surtout soko zolamba ye asepelaka na ende wana te. Tango na yo ki bongo na yebisenga bi mama na kosala ta 1 mois na ocha manzaka te pona sepelisa yo pour que ozala scotché osala nini o continue kotala nga. Na saleli respect, na saleli bomoto. Mikolo bomo na manzaka nanga. Nga la msepi mikuse, ya ona chaka mwa manzaka na ebisi nga bi, ah mama nga. Ngai, msepi nanga eza mikuse. Ne msepi nanga eza mikuse, na chaka mwa manzaka puna na rallonger te msepi nanga eko mata mwa milai. Yango na chaka mwa manzaka lobiye, o chaka me, o chaka mwa milai, ya nanga sepela ka bongo te no chaka. Est-ce que nga na ebi bango? Mais na pesi respect parce que azo déjà kozo attendre na ye pour atala nga tango atalinga amoni ke manzaka sepelité mikolo so bomoni ba un mois yango ya na che manzaka te pour nini parce que na pesi respect na yo ki na bi bon natika nano soki na zongeli kocha manzaka na kocha ya mikuse pour que yesa nini abenga nga soute pour reprocher nga ki kocha manzaka ya milai yango ba lobi ke il faut koyoka na vie yango na zo kosenga na bandeko oyo mama eli ya nitu leo na ye poto solo masolo ya kati ya mabala na biso ou to vanda kana ningi to za kati ya mabala ba mama o ba na kati ya mabala ata ko za jeune femme na no balite jeune fille balite profiter pe vanda ka wana rester scotché oyoka ko zapete yoka mama Hélène Nitu aza koloba nini na ina conseil ya kopesa bandeko na ngai. Les conséquences corrigent mieux que les conseils. Et ça, la batu mosusu na vie baboya conseil, ba conséquences et corriger bango et pe teyi bango. Mais ça na ba mosusu pe conséquences ezote te za pe ko corriger te. Or mutu na vie soko so yebi mabe, il faut linga obongisa. Ba mama na yebi ke ngana bino lelo to koyoka na mingi te parce que na yebi bino de bozalaka. Ba mama na yebi ke ba commentaire na kozwa ebele. Tant on a aussi kosoa na bino kaka mais maman yerobika biso ba maman bongo ba papa pe mibali baza mabe mibali baza bo oui c'est bien bon de condamner les hommes baza mabe mais est-ce que tant on te condamne mibali baza mabe to yeba kana mabe o ya biso il faut to yeba na mabe ya biso avant biso to banda kosa nini ko condamner bango to yebi na mabe na biso eza nini sima to banda kosa ceux qui montent à réclamer le ka moko ba aza ko réclamer ba droit na ye na kati ndako ya libala eza te ki aza mabe. Par exemple, maintenant je m'adresse aux jeunes couples, aux jeunes filles, aux jeunes qui sont mariés, même ceux qui ne sont pas encore mariés, c'est à vous que je m'adresse maintenant. Vous les femmes d'aujourd'hui, quand je parle des femmes, quand tu es déjà dans la maison d'un homme, tu es une femme mariée. Même si tu as 15 ans, tu es une femme mariée. Du moment où tu vis avec un homme, tu dors avec lui, tu te réveilles avec lui, tu es marié, tu es une femme, même si tu as 10 ans. Si tu es marié, tu es une femme. Maintenant, je m'adresse à vous, les jeunes couples. Vous, les jeunes couples, vous vous prenez pour qui, vous, les femmes? L'orgueil, pourquoi vous êtes orgueilleuse? Moi, je ne vous comprends pas. Orgueil, on a bossé la kango, nini. Pourquoi vous êtes... Il y a beaucoup de jeunes qui sont insolentes. Pourquoi vous êtes insolente? Moi, je ne vous comprends pas. Pourquoi vous êtes insolente? Vous savez pourquoi il y a beaucoup de séparations, beaucoup de divorces? Lolemo kaka pona lolemo libala ekimanga toyoka monano. Si tu ne veux pas être dirigé par quelqu'un ou si tu ne veux pas être soumise, ne te marie pas, reste chez toi à la maison ou cherche-toi un appartement, va vivre seul. Mais du moment où tu acceptes de te marier, de vivre avec quelqu'un, un enfant de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui a son caractère à lui, et toi aussi tu as ton caractère à toi. Au moment où vous cohabitez, vous habitez ensemble, vous devez vous comprendre. Toi, la femme, tu as le devoir de comprendre. C'est à toi déjà de commencer de comprendre le caractère de ton mari pour bien vivre la vie de couple. La vie de couple, pardon. Il faut d'abord comprendre le caractère de ton mari. Un homme est le chef de la maison. Ce n'est pas pour rien que Dieu créa Adam en premier. Ce n'est pas pour rien que Dieu avait créé Adam. Il pouvait aussi créer Ève avant. Mais non, il a commencé par Adam. C'est pour dire que l'homme est le chef de la maison. Kakapona lolemo.
Vous blaguez, hein? Mariage, les lobozo sakananango. Avant, les gens se mariaient, c'était moins cher pour les mariages. C'était pas comme aujourd'hui. Le jour d'aujourd'hui, c'est beaucoup, il faut beaucoup miser pour le mariage. Le mariage coûte cher. Vous vous mariez lundi pour vous divorcer mardi. Vous vous mariez vendredi pour divorcer mercredi. Mais c'est quoi ça? Vaut mieux ne pas s'engager. Au lieu de gaspiller le temps, l'argent et tout ça, vaut mieux ne pas vous marier. Lelo, tout ça quand Katia, mariage, ne zappez pas s'il vous plaît. Aujourd'hui, je suis venu vous parler, vous les jeunes femmes, vous vous croyez au-dessus de tout le monde, vous vous croyez que vous connaissez mieux que nous les darons. Nous les darons, nous connaissons mieux que vous. Toyo Ranano, hein? Moi, Mouké. Eh, les filles, vous jouez avec le feu, hein? Oh non. Une seconde, s'il vous plaît. Oh, papa, ça. Ta, 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 ta. Oh là 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 là. Ah, ah. Hein? Boyoki, kaka pona lolemo. Kaka pona lolemo, libala ekimanga. Kaka pona lolemo, baboti babetanga. Lolemo, loko mwa mke me bebisaka vie ya mutu. Avant de parler, il faut savoir tourner la langue 7 fois. Même 14 fois. Même 10 000 fois, il faut tourner la langue. Avant de parler, ça veut dire, avant de parler ou de répondre à quelqu'un, il faut d'abord commencer par réfléchir. Tu me dis réfléchir, mais tant on n'a pas sa réponse, c'est comment? Il y a insolence, et ça n'a eh, bah, je ne fais pas Bokani Sinine. Nous aussi, on était jeunes. Hein? Aujourd'hui, on est devenu maman, on est grand-mère. Mais on était jeunes, on avait aussi votre âge. T'as la make-up. Les hommes sont en train de rigoler. Mibali batula kate, hein? Kaka batula kana bango so baseba komi mibange. Mais ce que mobali azanan, ah tula te. Kaka pona lolemo libala ekimanga. Lolemo. Lolemo eloko mukie, mais baby saka via mutu. Lolemo eloko mukie baby saka amitié. Quand tu parles, pas seulement dans le mariage, même avec les amis, il faut réfléchir avant de répondre à quelqu'un. Ça fait trop mal quand on traite quelqu'un d'insolente. Maintenant, vous les jeunes filles, préparons-nous pour le mariage, notre émission. Les jeunes, je vous parle. Je suis en train de vous parler, vous les jeunes d'aujourd'hui. Moi, je suis encore jeune. Hein? Moi, un homme ne peut pas jouer avec moi parce que moi, j'ai que 25 ans. Hein? Moi, j'ai que 28 ans. Moi, je suis encore jeune. Hein? Moi, j'ai encore 30 ans. Je peux refaire ma vie. Hein? Mais quand vous allez sur Instagram ou sur YouTube, Facebook, vous êtes scotché en vie Fally Ipupa. Ah, Fally, il est beau, avec sa barbe. Oh là là, il est trop beau. Et quand je regarde ses lèvres, Fally, il est beau, Fally, il est ceci, il est cela. Tu es en train d'envier. Tu oublies que Fally Ipupa a une femme à la maison qui s'appelle Nana Ketchup, la mère de Marco 6. Fally Ipupa a connu sa femme, Nana Ketchup, elle avait quel âge? Quand Fally Ipupa a connu Nana Ketchup, elle avait quel âge? Je pense que Nana Ketchup, elle avait peut-être 15-16 ans. Aujourd'hui, elle a quel âge avec Fally? Elle a supporté des vagues et des vagues. Elle a supporté beaucoup de choses. Aujourd'hui, si aujourd'hui, on te donne Fally Ipupa comme époux, est-ce que tu vas pouvoir supporter comme Nana Ketchup? Ou Fally?
peut-être au Kokaete. Il faut féliciter Nana Ketchup. Il y a des jeunes filles aujourd'hui qui sont dans les églises. Chaque jour, je vais prier dans l'église. Moi, je travaille dans le protocole. Tu as un petit cœur comme ça. Mais Nana Ketchup, elle en a un grand cœur. 5 enfants avec son mari. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il a connu Nana Ketchup. Il avait quel âge? Moins de 20 ans. Aujourd'hui, il est dans les 42, 43 ans. Avec sa femme, Obabanda Naevi. Pourquoi pas vous? Pourquoi vous vous mariez le mardi pour vous divorcer vendredi? Vous n'êtes pas des femmes. Vous êtes des femmes à minuscules. Lelo Oyo Rosomona, regardez Ali, la femme de Kofi Olomide, avec sa fille Didi Stone. Elles sont comme des copines. Est-ce que vous savez ce que cette femme a traversé dans son mariage? Vous avez une jeune fille. Maman Ali, aujourd'hui, c'est une femme à sa maman. À l'époque, quand elle a connu Kofi Olomide, elle avait quel âge? Votre âge. Mais avant de mobile ndengwana vandi na lole mone ya kitoko, na comportement ya kitoko, na patience na ya malamu, aujourd'hui elle a gagné son mariage. Regardez sa fille. Vous tous vous êtes là, Didi Stone, Didi Stone. Si la maman de Didi Stone n'était pas à la maison, les bonga bolinga Didi Stone n'engue bozo lingue wanate. Bolingi disait parce qu'elle a réussi une éducation. Azo éducation ya papa. Azo éducation ya maman. Lelo tout le monde est derrière, tous autres applaudissent. Ah, star nabiso, mannequin nabiso. Boyebi, makamunini, oh maman Ali Amona na kati ya libala. Toujours avec son mari, une femme soumise. Pourquoi pas vous? Oh lelo bolela ka mopao, ce côté mopao, zo lela mopao. Mopao a connu sa femme, il avait quel âge? Ma vandika na mosne, kana kati ndako libala. Nazo sola kana mino ba jeune, ba tolo lendo, le l'homme ma bé, ba insolente, koloba ma bé. Toki na Weranson. On teng la bino bato bazana no, oh yona baza ba célèbre pour boy ba vant to ko tele ba ya Zakari. Botala Weranson avec maman Sylvie. Si déjà m'en pata. Ngala mona mbinza masiglaza mwa kitambo, c'est une personne que je connais. Balingana ki bana mikie ba de jeunes. Ba vandi na libala ba boti ba bazaki ba jeune te, c'était de jeunes. Lelo o bakoli. Bakomi ba mama ko bakoko ba ba kokolo parce que bana na ba si bakoli. Ba vandi na baba, vous croyez qu'il y avait toujours les parents derrière eux? Derrière maman Sylvie, derrière Nana Ketchup, Kemuna Mobali. Non, 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 non. Les femmes là, elles avaient compris, comme je suis mariée maintenant, je dois être soumise à mon mari. Pour gagner mon mariage, il faut être soumise dans Mobali Nanga, il faut être dans le Mamalamu. Je dois savoir comment supporter les gens parce que Mobali Nanga a déjà monté à battre belé. Aza chef d'entreprise, pour naïe bané na kosolara na batouana naïe ba comportement ni na kokozala nango. Ya bo moniti lelo, baza na kati mabala bino lelo bo via kabango bozo mona. Ah, le roi de la forêt. Botala basi bon basi natangi bango wana on a tangi na pona bino ba jeune o nani toki kotala maman Amazon elle avait que 14 ans avant na papa mais jusqu'à ce ka kundi mobali na ye. Mais pourquoi ba jeune fille lelo mabala na bino zo simba te? Pourquoi bolingi ko changer institution ya libala? Pourquoi boza ko loba ke tango akala na tango asika libala eza na tango akala te ya na tango asika te libala eza libala. Libala eza na tango akala te po tango akala tango ba bala ba manda ko ba va dépenser mingi te hein. Tango akala so ba bali mwasi dépense za kite ba pesa ka bidon mafuta mbila na lipute sili hein. Tango akala tango zo bala mwasi ba to banda dépenser mingi te. Ba pesa mungu sachet mungu mafuta mbila. Mais aujourd'hui épouser une femme c'est comme si on a un bon moment on peut crédit na o so mi penda kuna yo. Mais au monde, on s'est sacrifié, je vais honorer ma femme, je vais épouser ma femme. Mais femme, en temps, on va épouser, au bali moi si. C'est qui cet homme-là a kolinga qui moi c'est dans quoi ça le quoi moninga na yemo bali. Mais non, ce n'est pas pour rien que na ninga mokile sama ki mobali la ta pantalon, moi c'est la ta liputa. Mobali aza mobali. Mobali moko ko linga te a se mesure kana moi si na ye. Moi si vous en respecté la mobali, tu réponds mal, tu insultes. Si vous avez fingi mobile, fingi pension de moi oyo boti. Attends que tout le monde oyo boti, si vous fingi mi oba, mais non, c'est trop, tu peux pas m'inciter comme ça. Kaka pona lole mo di bala e boyanga. Eh, tenga la mosa mfumukanda. Femme mariée. Babala ngala coutumier, babala ngala civil, babala ngala église. Et puis je respecte le mariage. Ngala ba semi qui sait hein. Na vie, il faut qu'on y ait vivre na bateau. Je m'adresse aux jeunes.
tant mobali oke na famille ya bato okoti na famille wana faut tala famille bazaka ndenge nini bafille ebele babenga ngai mama oyebi mon mari aza trop mama na bango mon mari aza trop ses sœurs moko auti kobenga ngai ya oh tu sais maman moi mon mari il écoute que ses sœurs quand ses sœurs parlent c'est là où il écoute moi il m'écoute pas il me calcule pas toi tu lui parles comment olobaka na ye ndenge nini kobala mobali soki alingi yo mingi ce n'est pas dit que diviser na famille na bandeko non l'amour de sang yango nalinga babisinga famille ebendanaka mais katanaka te parce que eza bolingo ya makila ekabwanaka te jamais ekabwanaka te eza makila ekabwanaka te okoti na famille moko boye linga oyeba bavivaka ndenge nini yo mpe adopter façon na bango ya kovivre okoti na famille ya bato bazaka na habitude ça réunion de famille il faut pas aller t'emmêler dans leur réunion de famille. Ceux qui babingo qui viens assister, tu vas assister. Si on t'appelle pas, reste chez toi tranquille. Kolingate kaka soki mobali azongi obandi obendenge nini yo kende ki réunion de famille pourquoi non famille nyonso tout ezaka na secret nango famille nyonso ezaka na secret nango bana basi lelo boza na langage moko trop facile internet ezokosa bino boki mibali nde bayembi kaka pona lolemo mibali elles n'ont pas avoir toutes les femmes soko alingi métis akozwa métis alingi mundele akozwa mundele alingi ya mwindo akozwa ya mwindo ye moko akosala choix mais moi cité parla nalingi koloba ke basi mingi oyo mibali na bango baza kobima pe libanda il faut kolinga kotuna koyeba mobali obimi libanda pourquoi nini oyo nga nasalaka te oyo obimeli libanda okokozala zwa moi si tu sais faire à manger tu prépares bien oyebi kosala makambo surtout bien mais si tu n'es pas respectueux si tu n'es pas poli envers ton mari eza eloko moko mobali balingaka ngo te mobali nyonso alingaka mwasi na ye azala na politesse mwasi respecte famille na ye dans la famille makambo ezangaka te entre le belle-sœur le beau-frère ezangaka te mais soki oza mwasi oza na besoin ya koconserver libala na yo otali ke na belle-sœur nanga oh toi na problème toyokanaka te tu fais les premières fois va t'excuser ça te coûte rien l'humilité précède la gloire s'il vous plaît komikitisa oyo okokota paradis likoloka ya komikitisa mikitisa nzambe atombola yo zala na komikitisa l'orgueil orgueilleux échouera toujours na vie na bango bato bazaka na orgueil c'est pas pour rien qu'il y a des divorces bato ba divorce pour ani ba yokani te ta musu moi ça na orgueil na ye mobile pas na orgueil moi c'est orgueilleuse mobile orgueilleux moto ko kita azate mais mingi nga na lobaka toujours libala eza mwasi mutu fosa ni okita ceux qui mobile aza ko silika aza ko loba makambo mama kita no kati yo va se répondre te seni et que le monde pour changer te changer le comme côté et ko changer rien. Ba jeune fille lelo basi lelo boza ko pesa ba famille soni makasi ba mama ebele ba benga mama nito non mwana na ngala yebi nenga za insolente mama obi bokilo na ngala bi na makamu na tel ngabi ba jeune fille ba jeune mariée ceux qui ont na posa ya libala te ko bala te ceux qui ont na posa ya libala bongisa caractère na yo bongisa comportement na yo. Boyebi émission na ote ko sala awa mobali oyo akenda ko bimana camarade ya mobali ne mibali bele ba réagir ba beninga babi mama nitu biso mibali nengo lo baki o ba mibali baza soki neni mama tondimi na biso nengo lo bi problème ezate mais yeba ngoke mama nitu biso mibali toza mibali tokoki ko kende libanda mais ceux qui mobali akeli libanda a tricher mukolo moko arotika zongi avandi soko moni mobali akeli libanda a tricher akangami seke na ndako kuna moi mindondo ezali mibali babenyenga naza kopesa bino basi siko mayele ndenge bovanda na mibali ndenge mibali bayebisinga mama ni tubiso mibali tolinga basi ya makelele te mibali balingaka te mwasa bando chai makelele mibali balingaka te mwasa finga ye mibali balingaka te omake ba parents na ye respect entre le belle-sœur beau-frère et les canards parce que basemeki mais on touche pas aux parents basimbaka baboti te basimbaka ba parents te. Mobali moi ebisinga bi mama ili anito
nga na kobenga na bengo na sona po o sona na ba mama o bataka o meka ko ende bango ba comprendre pourquoi biso mibali tokenda ka libanda mingi mingi eza maloba mabe ya ba mama abi mama ile anitu ngane na zabo na kabwana mo sanga po finga mama na tout sauf ça na baki ya moi ça kokine ko betanga finga nga tana miso abato on touche pas ma mère on touche pas ma mère lokwa moi sinanga finga ka mama nanga yebi te ke ya finga kiye tozaki biso mibale na koloba nemi kofinga fingi nga mama na yo mama nitu wana eleka te nayebisi mama na nga yebi te ke yo fingi me yo kotelema okende kopresente ba excuse pa mama na nga oloba na mama na nga ke na déborde ki na langage nde na solaki na mobali na nga mama na ye kosengo pardon nalobi te kopesa mama ke ofingaki ye me lobaka ke na débordaki mama lokwa mwasi na nga aboyaki ye nalakisaki ke yo oza mwasi soki batie yo na mama na kopona mama na nga parce que mama na nga na kochange te mwasi na kochange na kochange basi ndenge nalingi me mama na nga na kochangeaka ye te nazo comprendre te mibali bana mibali balingi bamama na bango makasi koleka bana basi okomona bana basi baosala baguerre na bamama na bango mama koza azopesa mwana conseil mwana alingi te me mwana mobali touche pas ma mère ngai na ndako ya libala na nga ndenge naza boye na mobali na nga soki ata mwa nini eya na langage mwana linga te so abika mama botanga nitu soki alobika mama botanga nitu mama tia croix yeba ke wana pinisha na yoko ata ya une année so abika mama abotanga nitu mama nalingaka lingala wana te ebima na monoko ya mfumu nkande nalingaka lingala wana te soki ka osali likambo mfumu nkande so abika mama botanga nitu wana ta Krista ya telemi boye maluisi na yo simba esimba te alors soki oza na mutu deja yebaki et puis mama moko te avandaka na apesaka mwana conseil ke lokolo oki libala kinofinga bokilo nayebiki baconseil ya boye bolinga yango te etali bino so bobo na bino ngai nalanga moso yango alliance na ngai yango naza marie je suis marié lokumu ya mwasi nzoka ndelo pete na mosapi sema ko naza marié yango na bag nanga alias nanga no nanga yango nasala ko nde pona bino za pona ngate nga nazaka femme soumise ba u bayebi nga bayebi tuna dinala ndo ko yebisa dinangolo tuna dinangolo mama le naza ndena biso wana kututika naza soumise na batela kalibala nanga na lengela mokabo naza kabo na titila ka moi ko titila na titila ka libala nanga parce que nalingaka na échouer libala na ngai te nalengelaka yango mpo na comprendre vie ke libala eza eloko ya motuya rate trame yo kozwa mosusu zanga kwanga alobi yo mpe okozwa korate libala te o eloko ya motuya pirate no trame kima mbangu mosusu oyo komata zanga ya kolia libala tu peux te remarier mais oya liboso wana à moins que yozala na raison na libala yango mais sozaki na tort ekotikala yo vi na omomba na kati ya motu na yo divorce ezalaka na boyi te chance ya deuxième maison mpe ezalaka mais avant okóma na papa ba deuxième maison luka nanu obongisa nanu soumission mwasi ezala na komikiti mikiti seselo te bible yango moyebisi biso ke bute kuta bino na kanda te osonaki na mobali banda na 15 heures bokoti kolala 23 heures yebetaka melaka ata osimba te oya deja oya mwasi te mwasi ya solo azalaka mama motema monene mwasi ya solo ayeba kolimbisa mwasi azalaka monoko te mwasi oyo azalaka monoko aza mwasi te mwasi oyo afingaka aza mwasi te mwasi ya solo afinga mobali te mwasi ya solo arespecta mobali mwasi oyo afingaka oya mwasi te mwasi afingaka non mwasi afingaka aya mwasi te mwasi ya solo afingaka te mwasi abonga na kanda makasi te lokwa nkoi te mwasi abonga azaka mwa lembo mwasi abonga na kanda te lokola nkoi non kanda na opikolaka mpe banzete te mama ata osiliki osomonaka osiliki nzete mo pikwami ekwei non mpo anoka ya motu
likambo nyonso to babongisaka nalobaka sorke ya libala ezalaka nde mwasi soki libala evanda bien mwasi nde kolinga libala evanda bien omobali nanga alinga dialogue te yo osengaki dialogue ndene osololaka ndene ntango osengaki dialogue na mposa tosolola bosolola te yaka na wana ndenge ya stratégie ti na ndenge ya gentillesse papa nde niko obinga na poso nayebi te oza libre otuni na so mpe aza libre so aza disponible so ya biso aza libre wana nde okotisa dossier ke naza na posa tosolola kokotisa kaka dossier te oyebi te moto aza disponible te so aza na imere mabe to aza imere mabe yo oyeka na posa tosolola mais non bataka nano imere ya moto ongo osolola na ye bajeune lelo oza jeune wana 25 ans lobi okoma na 30 ans lobi okolonga na 30 ans okoma na 35 ans lobi olonga na 35 ans okoma na 40 ans osali nano mpe bilana omitenda opemo otana comportement na nge ezala ndenge nini caractère na nge ezala ndenge nini moto oyo nzambe asali fo oyokaka reproche moto oyo nzambe asala aza na bomoto na ifo ayokaka conseil baprésident de la république basotila bango bapesa baconseiller pourquoi bana baconseiller parce que moto akokaka te moto aka na mposa koyoka conseil eza important yango bozomona lelo mabali ezovanda te yango bozomona ke oza bazwela yo mbanda bazwela yo mbanda mpona nini opesa mobali kimia te mosala no kofingafinga mosala no kogangaganga mwasi moko ozanga respect yango bakenda kozwela yo mbanda na libanda okomi kolela bazolinga mbanda mobali mpe soko asalingi libanda akuti mashine madagadaga akuti nini alengisaka nini azolengisa yo kuti aya moko bopocha likolo boyo naoki pasi asala nini aokende ntango akende otikali ozolela ozalaki na ye ifaa kobongisa ntango obongisi te asimisa asa nini akei ntango otikali kolela olelaka yo molelane okolela ti okolemba epuis mobali so asa pesi mokongo asa siliki mpo azonga nsima ezalaka jete nde atikalakisa mpenza ke naza mobali mpo afandeke moto mosuku wana bazolemba aboyi libala aboyi kolonga libala ti okokende kokutangaka mpo anini asa comprendre abi te na oboma libala nanga te aboyi libala nanga mpo na mala te mama nampundela libala nanga navanda na libala na ngai boyokaka mwasi napesa yango te Vivi Colette Wenge 37 ans de mariage lelo azwi bakoko mwasi kitoko alakoya bombo boyokaka yabe ya Zakari 40 ans de mariage mpo na nini yabe ya Zakari azaka na 10 ans te ayaka na 12 ans te 40 ans de mariage mwasi eza nde motema mwasi azaka na motema ya monene tala mwasi pourquoi mwasi tala bana nde bazaka mibali mwana soki aye na salite asimbi papa mwana papa me mama amonaka ese eloko te na kopangusa kaka motema ya monene ya babi yo babaka fo oza na motema ya bomama mama azaka motema ya monene ya kosupporte soki oza na motema ya kosupporte te kobala te ce n'est pas la peine lelo bokoma mama kofinga mibali lelo bokoma baloba boyoka mpe bato kote ya mosusu eyaki ntango akala libala echange te libala ezaka ya libala wana ya mama ntango akala ya bamama akala yo oza mama asika okokomaka mama akala wana mama mikolo sepela babengo mokolo parceke eya na bana babotami lelo basali lisumu te batiki mokili bakei eya na bato bakufa bajeune ntango moto azokoma mokolo nde ezalaka malamu mpo mboka mpe ezalaka na besoin ya mikolo ezalaka na besoin ya basage même na église bancien ya baéglise bazalaka yango omona oki kotia ancien église omona moto aza na 20 ans moto aza na 30 ans moto ya 30 ans kozala ancien église te ancien église fo azala moto moko na age aza mokolo aza deja mokolo na age motema monene ayebi kosupporte makambo wana nde bakoki kotia ancien lokola papa matie na biso tozalaki na ya la gloire de dieu mokolo meme ya paster ancien église ye wana mboka eza na besoin ya basage soki oza olingi koyokama te kende mpa koko na bino koko ezalaka ndenge nini koko akoexplike yo tala boye tabo lelo bato babebisi évangile ya libala komika wana yaki ntango akala mais ntango akala bazaka kobala basi na moins cher lelo bakomi kobala basi na cher mbongo bakomi kobala basi na esomaka mapango omona banda na dépense banda na fiancé titititi bosali bafete omona mpe 30 000 euros 40 000 euros 40 000 euros oza etene ya lopango na congo bana bochanger bajeune fille naza oblige bino te embandi na oblige motu te naza kopesaka conseil mpona bolamu na bino mpona bolamu nanga te ano na ngai yango bomonana te lelo ndeko mwa mwasi abenga bimama nini touta kobeloko na akonda pwani na kimia na ngai naza na kimia poko na akonda ata na perdaki 3 kilo na reprendre yango vite
C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. On donne ce qu'on a, on a appelé ça bino, oh, on a nazanango. Yango naza ko bemisela bino bana naza ko aider bino. Vanda bien soze ke mwasa ko finga mobali, tika ko finga mobali. Yeba ko vanda bien na mobali, yeba ko lamba ya mobali, respecter mobali, respecter ba belle famille na yo ko vanda bien na libano, okobota bana no bana no bakokola, bakobota no biboko mema bakoko. N'enviez pas ceux qui font le mal. Au moins, tout le monde sabi ngai camarade na ngai pourquoi ni ko na ndabisa la camarade na yo. Tant que ça na esprit mabe kati na ye etinda ka sa makambo mabe. Pourquoi ça ko na makambo camarade na yo? La même de conseil à ba parents na yo ko na makambo camarade na yo te. Camarade na osala makambo mabe ozo sepela nango, yo posa net camarade na yo pourquoi? Maman Inège, est-ce que makambo na bina na raison ton na tort? Maman Alice, vandi selanga jeune fille na wana. Maman Alice na ngai Allemagne. Vandi selanga jeune fille na nga ayo kamate yo na zo pesa oyo. Malando nteke ma pasteur. Benga tanga na ko te ba jeune fille na kati ya itonga. Na kwa na nga. Lili nteke mwana mère, je te fais de gros bisous. Ba yo kakao na obligé mutu te pona mateya pona yebi ko lobaka mama mibali avant utala mabe ya mibali mitala nanu mabe na yo moko utala nanu place nini ngana sala ka mabe eloko ni ngana sepela mbali ona sala ka mobali asepela kana ngote soki peloza posa libana na yo okobongisa soko zuma te na ngama mabe ya net o tchango en pratique okomosa boka ngai te fumukanda bobi fumukanda uta wapi tokenda na kongo tala bokilo na ngaka sana mo réponse na papa netu Kent. Abi na mobile na za fumukana na tuni papa la kisini abi chef de famille na banane komi akomi fumukana na ngai. Respect. Il faut qu'on ait un respect na mobile wa bali yo mutabimi c'est un frère na ya bali yo. Bon yebi ba couple boni système ka to fa na moi 30 ans mobile wa bala ote tout na pour na nini ta musa ka lo le mona zo ba oh to fa ndaka to sa bongo na nga na ko bimisa te pona bala po déjà finga na nga boy to balante bom ko to bala awachanga singa na kingo yebo mona batunso amata mususu pe 30 ans bakabwani 30 ans wana nyeso to wana bovana ki eke mai mobala tsele ko bala ote pona nini kaka pona lolemo mobali aboya ko bala yo lolemo abi oh na bala na bala te boyeba ki ata baloba keke mosa baso ko vandi 6 mois comme libala oui mais ce qui mobala asale le symbole te famille à balité, mairie à balité, église à balité, mobile na amona kaka za libre. À tout moment ko boya yo akipe ko za mwasi mususu. Soko mekaba to vanda nga pe na balaki na ngayote. Tango kendo linga mwasa mususu. Ebi abiseni. Oh, 20 ans to bala to vanda nga na bala na ngaite na nga libre na mboko na célibataire. Tala identité na ngo. Célibataire. Net identité nga so to mba kuma épouse nitu. Na identité na nga. Au moins pamba la sabité identité na nga na bala na ngate na nga célibataire. Bobongisa lolemo boyeba kovanda na mabala boboti bana bakoli bapesi bino bakoko boza na histoire ya kobeta na vie mpona lelo tosoki wana kanda ba God bless you mungu awabariki tata nzambe kalisa kumona nzambe anibesheneni bana betu bonse babela wana mwana wa muntu wa mufa ateleja